nzambe penza abatela abakisa elebi nake koluka na mobali bapolisier bazokanga biso toyebi eloko te bakokanga biso réponse eza te. Nagalaka solo ko bato beza tellement ebele ya kolanda Mag FM bisika nyoso bozuri bako ya kolanda édition ya mokola lelo mbote na bino. Sitting en opposition prévu mokola lelo libanda ya esplanade ya palais du peuple zalaki dispersé na la force de l'ordre. Retour en image. Malgré avis non favorable, ya bakambi ya ville province ya Kinshasa po batika bango basa la sitting liboso ya palais du peuple sitting po na koloba non na likambo etali révision to pe changement ya constitution bande ko ya opposition ba maintenant ki décision na bango po na kokende ti na palais du peuple. Malgré ba dispositif sécuritaire renforcé aux alentours ya palais du peuple, bande ko ya opposition ba koma kikaka en poussant la police pour na ko disperser bango. Vous n'allez pas dire le contraire, vous allez mal. La police congolaise va mal. Non, laissez-moi m'exprimer. Laissez-moi m'exprimer. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Madame, on y va. Il me pousse, vous voyez? Il n'y aura pas un troisième mandat. Situation eyaki ko se dégénérer et créer tension ya makasi bassin de violence et zalaki remarquable presque partout aux alentours ya palais du peuple. Rosalie awa devant robot entamé national bozomona awa c'est terrible donc on est là on est terrible awa bozomona ndele kauki awa bagage et beti bozo population bango yoyo la police yekimi donc 164 awa de la force nous sommes ici bozomona biso yoyo bagage et betami awa terrible bozomona ba police bango kuna musika bakimi ndele kauki awa le peuple parle. La police a Ezoya. Demandez la police va encadrer Sikota. Va encadrer Sikota. Major, va encadrer la ministre pour va côté la biso. Donc, la police va bamba la police. Là, au moins, il y a des bancs là. Au moins, la police. À ça, il y a des bancs là. Plusieurs figures et opposition bazalaki blessé au cours ya incident oyo lokola Delice Sanga oyo azalaki touché na lokolo Martin Fayulu pe également ndenge mokobe po na Jean-Marc Kabund Akabund Ados Ndombasi po na kotanga kaka wana.
Côté opposition, bazali ko accuser l'élément ya la police nationale congolaise, oyo bazali ko appuyer l'élément ya ba force du progrès ya IDPS pour na kosala ba acte ya mabe ou agresser physiquement pe ba partisans na bango. Les militants est décidé par la tête. Et puis, la force du progrès, on doit accompagner la police. Ah ouais. Oh, bah, il Pour la première prise de parole, Naye et Sika Azwamaki, na centre de santé Moko, Martin Fayulu Madidi, président et SID, a sali bilan provisoire. Pour parler du peuple, simplement pour dire aux députés de ne pas déconner, de retirer appelons ça la loi qu'ils sont en train de voter, de cette proposition de loi, de retirer toute la partie qui concerne l'article 220, qui laisse une loi référendaire normale. Mais nous sommes arrivés ici au siège de l'ECD, c'était le rassemblement, et comme nous avons vu qu'il y avait beaucoup de monde, on s'est avancé vers le palais du peuple et les policiers voulaient nous contenir. Mais vu la masse, ils ne pouvaient pas. Et quand nous sommes arrivés au palais du peuple, ils ont... Avant, ils tiraient des gaz lacrymogènes. Quand nous sommes arrivés au palais du peuple, ils ont tiré à balles réelles. Et comme ils tirent à balles réelles, certains de nos jeunes gens ont reculé. Et nous sommes arrivés au premier plan. Au premier plan, c'était une bagarre corps à corps. Ils ont commencé avec des crosses, de taper dessus. Et il y a beaucoup d'entre nous qui sont blessés, moi-même. Je continue à saigner jusque-là. Il y a Ados Novas qui est à l'hôpital. Vous regardez sur la tête du président, il y a la blessure là-bas, vous regardez. Il s'y a rappelé que l'organisateur y a manifestation Oyo Bazali ko dénoncé, Oyo Bazali ko qualifié d'attaque contre la constitution, P Bazali ko réclamé respect y a bas principe démocratique. Dossier à suivre. La côte ici, le CID. Avec la force du progrès. Opposant Merveille, vous Vazalaki, parmi Baoui Vazalaki Liboso, l'esplanade, il y a palais du peuple à réagir par rapport à la répression, il y a bien élément de la police nationale congolaise. Dans la siège incidé, qui sitting pour parler du peuple, comme bâtir que Jiba a la sitting, on dit oui, Jiba l'a fait, mais plus on peut donner la droit au Loba. Non, on devait réellement, s'il s'agissait de la vitalité démocratique, on devait nous laisser aussi exprimer notre volonté de dire non. Parce que de toutes les façons, qu'on organise le référendum ou pas, il y aura des oui et des non. Mais donner l'impression que tous ceux qui disent non sont des rebelles, sont des criminels, sont des animaux, des insectes à écraser, ça c'est de la tyrannie pour les gens. Mais la gravité, ce n'est pas simplement la répression. La gravité, c'est lorsque la police transporte une milice appelée Force du Progrès dans le véhicule de la police, elle est déposée devant le siège de l'État. La police de laisser brûler, saccager le véhicule, siège, tuer même, enlever les images existent. Ça, ce n'est plus la tyrannie. Nous sommes sous le régime de Hitler. Ça, ce n'est plus la tyrannie, mais nous sommes sous Hitler. Mais moi-même, je suis victime. On m'a tiré une grenade lacrymogène. Il y a plusieurs blessés. Les gens sont déjà transportés dans les centres de santé. Beaucoup. Il y a eu 2 morts. La force du progrès ont tué 2 de nos militants. 2. Et ils ont pris les corps, ils sont partis avec 2 corps. Donc, aujourd'hui,
La police, le message est ça. La police travaille avec la force du peuple. Et nous devons les comprendre. Et ils sont prêts à collaborer avec les bandits politiques. Ils sont là. Les leaders sont là. André Tchamalé touché, Nevos Kitoro touché, Kaboun blessé, Payoulou blessé. Les militants sont. Les images sont là. Ce n'est pas moi qui fais les constants. Ce sont des faits, ce ne sont pas des constants. Ce sont des faits. Ados Nombasi, jambes ouvertes. Ce sont des faits. Comment on peut prendre la force du progrès et leur doter la tenue de la police? Comment? Vous comptez aller jusqu'à où? Jusqu'à la victoire. C'est quoi la victoire pour vous? La victoire, c'est qu'il n'y aura pas un troisième mandat. Il n'y aura pas changement de cette constitution. Cette constitution, c'est la tombe de toute dictature. La constitution que tu vois là, c'est la tombe de dictature. La Chambre basse a parlement le projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2026 qui est déclaré recevable. Commentaire. Assemblée nationale est déclarée recevabilité Mokolo ya Lobby jeudi 11 juin 2026. Il y a projet de loi des finances rectificatives. Il y a exercice 2026 présenté dans le gouvernement de la République réuni dans la séance plénière sous la conduite du président de la Chambre basse du Parlement. Honorable Aimé Boji Sangara, député nationaux, renvoya qui texte yango après débat dans la commission économique et finance et COFIN en sigle pour un examen approfondi. Mandaté na première ministre Judith Soumimwa Tuluka, vice-premier ministre ya budget Adolphe Muzito Fomupa, a défendu qui collectif budgétaire Oyo, liboso ya représentation nationale. Azala qui accompagné na ministre d'État en charge de la relation avec le Parlement, Guy Luando Mboyo, ainsi que vice-ministre ya budget Élisée Bokoumouania. Budget relatif Ezali arrêté en équilibre en recettes et en dépenses à près de 19,8 milliards de dollars américains. Ezali pour maintenir la priorité du gouvernement, notamment dans le secteur de la défense, la sécurité, l'infrastructure, l'investissement public, l'emploi, la GNP, l'amélioration, les conditions sociales et la population. La configuration budgétaire telle que rectifiée se présente comme suit. Budget général, 19,8 milliards de dollars américains, soit 45 320 milliards de francs congolais, dégageant un taux de régression de 7,5% par rapport à la prévision initiale. Budget annexe, 389,6 millions de dollars américains, soit 892 milliards de francs congolais, représentant une régression de 7,3%. Comptes spéciaux, 1,78 milliard de dollars américains, soit 4,83 milliards de francs congolais, marquant une régression de 7,3%. Au terme, il y a débat plénière et déclaré qui recevable projet de loi et finances rectificative et exercice 2026. Avant que les membres du gouvernement Babima, speaker ya chambre basse ya parlement, asengaki na ministre ya budget a veillé pour la meilleure prise en compte ya ba projet d'investissement, ya ba province d'élaboration ya loi des finances et exercice 2027. J'ai retenu qu'il y a quand même quelques préoccupations par rapport au projet d'investissement dans nos provinces. Il a été souligné ici qu'il y a des provinces entières qui ne bénéficient pas de financement de projets de la part du gouvernement. La plénière a décidé, par rapport à la loi que vous allez présenter en septembre, pour l'exercice 2027, que les rapports de vacances parlementaires préparés par les députés sur le volet projet d'investissement en province soient pris en compte. Nous allons vous faire parvenir dans les moindres détails tous les projets qui ont été jugés importants pour nos territoires par les honorables députés pour que vous en preniez compte. Conformément à la procédure législative, projet de loi Ezalaki renvoyé na la commission ECOFIN pour un examen approfondi avant retour na yango na plénière en vue ya ko poursuivre traitement na yango. Hey, yo! Assainissement de la ville-province de Kinshasa, Zalakana Combo, Trash Pika.
Kinshasa ozalaka na République démocratique du Congo yokelanga nanu eloko oyo kaka ndenge na yebisaka bino ke assainissement ya ville province ya Kinshasa eza na solution ndenge pe ezali kosalama. Solution yango eza se na kombo moko Trash Pickup. Trash Pickup SRL entreprise ya mwana mboka Alain Bolela le Donald Trump congolais ezali na ba matériel ya solo pe ba personnel qualifié pour na assainir bandaku na bino, ba entreprise na bino, ba millennium sobovandi pe pour na évacuation ya ba déchets. Tout désormais ozalaka na ville province ya Kinshasa na kwa nyonso ozwami fini ba makambo ya kotimola mabulu na kati ya mapangu, fini ba makambo ya kobwaka matiti na balabala, esi la pona libela makambo ya kobelelaka matiti po tomoni biso nyonso makambo basali awa na Kinshasa non seulement ezali malamu te po na environnement na biso, ba santé na biso, kasi ezali pe kobebisa image ya mboka pe befort nyonso oyo bakonzi ya mboka bazali kofournir po na kozongisa Kinshasa na image dango ya kitoko kin label. Désormais bo contacter Trash Pickup. Banoko ozala na entreprise ONG centre de santé atabino batu ya ba supermarché ba particulier kuna na bandaku eza possible pe okoma partenaire ya Trash Pickup. Tala na bakonzi ya mboka gouverneur ya ville province ya Kinshasa ministre provincial ya environnement message ezali se moko bo soutenir initiative ya mwana mboka Alain Bolela na entreprise na ye Trash Pickup po ezali ko s'inscrire toujours na logique ya programme ya Kinshasa ezobonga. Trash Pickup suka na boule suka na idéologie. Heke yo. Oui. Vous allez la besoin de couverture médiatique, il y a solo na ba qualité et qui toko contacter FM Prod. Kinshasa, République démocratique du Congo, Congo Brazzaville, Tinangola, boyo kelanga nanu eloko oyo. Fondation Maloua Télévision FM TV bazali ko offrir na bino ba service na bango ya qualité na ba prix moko hors concurrence. Ezala pona ba reportage, interview, tournage ya ba clip vidéo, ba production audiovisuelle, pe ba service ya ndenge na ndenge grâce ya équipe ya ba professionnel passionné, pe na utilisation ya ba matos ya solo ya dernière génération. FM Télévision azali ko créer ba contenu visuel percutant pe ya haute qualité oyo ezali adapté na ba besoin na bino. Bokanisi esili ten ouverture ya événement, film d'événement, conférence, ezala mariage, concert, tope d'événement songolo pakala. Esengeli boyeba ke mission ya FM Télévision ezali ya ko mettre en lumière ba histoire na bino pe ko transformer ba idée na bino na ba image marquante. Pour na plus de précision, bokoki kokota en contact na FM Télévision na ba numéro ezali affiché. FM Télévision, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Qui dit mieux? DC ya caméraman professionnel Ado Moujange Sengeli Boyeba qui est président de l'Union nationale des caméramans du Congo, Mwana Mboka Merlin Kamalandwa a sali message oyo pour l'organisation Kitoko ya Bobseki. Bonsoir, membre de l'Union nationale des caméramans du Congo, Bazana Kisasa, Bazana la province, Bazana diaspora. Je suis INCC, nous sommes INCC. Boyebi Bicho Banson, et que tu allais frapper. Dans un moment où il y a passé, il y a perte, il y a icône, il y a légende, il y a monde audiovisuel à la personne de Ado Moujangi. Nous allons comme on tu allais na Libota, na Avenue Cèdre. Puis tu allais coller la Moko Abisso. Les moments qui dans les réseaux sociaux, partout, communiqué officiel et bien déjà. Lobby vendredi 12, à 18h, il y a des veillées mortuaires.
Il y a dernier hommage à Ndekonabiso Ado et que ça dans la salle les réseaux. Oui, Swami Naveni, l'autre croisement Gambela dans la commune de Kassavubu en face il y a Conforta. Et bon samedi levé du corps et que ça dans la morgue il y a cinquantenaire et puis tu es collé là Ndekonabiso dans l'esplanade il y a RTNC. L'occasion pour moi ici il y a Kobe là-bas on est sur INCC. Ado Mujangi Azalaki Otoyebi membre de la communauté de stage, Azalaki conseiller INCC. Nous avons engagé partenaire INCC, Azali légende, il y a un caméraman, Azali bref, Motomonene, tout le laïe avec dignité, avec honneur. Boyebi, trésorier, après un message pour la cotisation. Nous avons la biso, tout y a la cotisation, la biso. Déjà lobby samedi na Boutou, on y a une cotisation na aya na yango, on y a une yango, yaga na yango, et que ça l'a passé, tout kunda Adam Mujangi, yo membre INCC, au contribuer dans un camon côté. Biso Banso, tout dans la lobby, déjà à 19h juste, dans l'Odja, croisement Gambela dans la salle, les roseaux, pour nous coller l'ande Biso ainsi que samedi. Tout ça de qui on a famille, il y a une cessée dans le moment où on a, voya ensemble, pour rendre le dernier hommage, et pas il y a icône, légende, conseiller, Ado Mujangi. De partout vous êtes, la diaspora, vous voyez le numéro il y a financier, de la province, votre contribution à Biso pour que tous les landais qu'on a biso avec dignité et honneur. Nous sommes INCC, je suis INCC, Ado Mujangi va en paix à jamais dans nos cœurs. Boutikato poursuit l'édition à Mukola Lelo, la page noire Oyo. Ba famille Ntia Emile P, ba famille Batumbu Mpembe Boto bazali na mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango sango yaliwa ya grand-père, père, oncle pe frère na bango na kombo ya Emile Ntia Wuto Liema oya kufaki depuis mokolo ya mercredi 3 juin eleki na yango libota ebungisi programme ya matanga boye. Veillée mortuaire ekosalama mokolo ya lundi 15 juin 2026 na salle Bikapi Oasis na kati ya foire internationale ya Kinshasa Fikin Consigle pe mokolo ya mardi 16 juin sortie du corps ekosalama na clinique universitaire ya Kinshasa à partir ya ngonga ya 8h30 na 11h nde levé du corps ekosalama pour na cimetière ya Ntele Bambu na Bozongi bain de consolation ezali prévu na salle Bikapi Oasis. Communiqué oyo epesami pona ba nyonso baebaki papa Emile Ntia Wuto Liema. Na commune ya Nteleza na rivière moko babenga kango rivière Musoli batu babimisaka zelo kuna na cadre ya article 15 débrouillez-vous pour vivre. Na cadre ya Kalai Ngangu, Kalai technique, article 15, débrouillez-vous pour vivre. Caméra ya magazine na bino ekitagi na commune ya Ntele, plus précisément na rivière Mosolo et sika wapi tokendai kokutana na bana mibali oyo bango po bazwa mo eloko pona ko vivre bayaka nde ko bimisa zelo na kati ya mai awa ndenge kaka bozali komona boye soki pe bache yango mupanzi ezwaka mwa ba jour ebele po ekauka kasi une fois ekauki Kop et botami bateki yango baye kotekela batu oyo batongaka bandaku ezala ozali na besoin ya quelque pusu ezala ozali na besoin ya camion mobimba kobanga na yo te bakobimisela yo yango. Micro epusanaki pene na bango yoka communication basalaki. Difficulté sala mai biloko echolaka nango bibembe bangula kokufa biloko ebele ememaka pe ba maladi na nsoto. Talaka siko biso ndenge to sala boye banyele kakawa to sala na biso ka pona kozanga msala pe pona kozanga iloko moya kokendo kotelema na bakoya kobotola batu biloko ndezala te yango nde tobona na biso to nimela biso Yesu yango nde toluka na biso mutoki na biso ata tozwa 5000 bandosu na biso na bakoya na biso mususu nde toluka na biso surtout bapa wana nde toluka biso yango nde esunga biso po tobimisela nango bazeli. Soto si akaba pao. Batika misala ya mabe. Soto toboyi kikolo na toboyi koboto batu biloko.
toyeka tokoya na ba 5h ou bien 4h tokoti tobimisi tomemi toke na ona nzela c'est ba sombi tozwi moi quelque chose totie na poche tokesa makondiso teka makati emonde zotonga bandako sala tobafana misala kaka topesa biso misala ya bien tosaka bekozanga misala kaka basala mosala batika kosimba mashete baluka ndenge biso tozosala mabende osimba mashete. Ah oui, musala ya zoba ezalaka te biso awa tokopesa bino kaka ba courage ebele po mabende zéro. L'essentiel ezake bobimi na mulongo ya ba garçon ya mama oyo bazela kaka 17h 18h ici a bendi bote atamboli asilisi ibongwa ye lisusu. Mama wapi fufu nanga baoka pesonite kejo. Nina aussi dans la tête Mag FM ya mokola lelo komi na suka. Merci pour la confiance et fidélité. Page rose l'édition mokola lelo botika to souhaiter joyeux anniversaire na madame Nanou Ekofo mama Lopango mwasi ya kitoko mwasi ya mbiji mwasi ya valeur azali ko célébrer motama na yo mokola lelo tuzali kolia pe komela avec un pacte pédologie. Profitez bien na mokolo na yo que du bonheur botika lisusu topesa félicitations mingi na Yven Kiaku Moutambaï, les bébés de papa Andy Moutambaï, les banquiers, yé asilisi cycle maternel na yé mokola lelo fête monen ezaliko salama. Félicitations na mwana na biso tozali ko clôturer Mag FM ya mokola lelo pour na koyebisa bino kozali na besoin ya formation ya kafu formation ya qualité na ba domaine songolo pakala ezala na temps mukepe na prix ya bien na prix ya bana mboka contacter AMK Consulting centre de formation ya kitoko. Mag FM ekomi penza na suka siko gosepeta kina ba image popesa merci na Torres Atibu le fatigué bazalaki na sima caméra régie finale simama ki na directeur technique Gelo Moya bamata bakita babaluka na mabele fils Maniboy ka machine na préférable Zambe penza abadira bakisaileri nake koluka na mobali ba policier bazokanga biso toyebi eloko te bakanga biso réponse ezate